nzala mpanda na ngola nzembo wana vraiment ezalaki eyelaki nga koyela tango nazotambola na secteur tout bengi na IPN na vers côté ya Pigeon nakenda kosala musala et moment wana ezalaki likolo ezalaki mwa molili basaki koyoka bato bazoyemba na likolo tata nkusu kia munzala mpanda songia nzila tata nkusu donc nazoyoka mais voix nazoyoka na likolo est-ce que eza bato bazoyemba na nsima nanga toni natali nsima moto aza te. Mbote na bino bandeko batali babolingo ya bachaîne na bino bomesana kolanda ngonga nyonso Congo Bopeto TV pe Africa Telema TV bongo te pona nini Moyindo TV. Toyebike bozali partout disséminé na mokili mobimba mingi bandeko na biso ya diaspora bomesana kolanda manaka na bino ya chaque jour tango ekoki pona nini tolobi toye kolongola bosoto pona koyingisa peto ndenge tomesana koyela bino ba programme ya malonga ba programme captivant lelo touti ko kundulela bino mutu moko nazasi tango bozomona ye bokamwe misusu baebie kasi misusu baza ko découvrir ye kasi yambo ndenge balobaka babetaka siffle na munoko ya mutu te lokola tozana ye nazopesa ye maloba a rappeler biso susu azali nani peto yambie en tant que qui et puis bozala scotché na ba TV na bino bokoyoka makambo ya malonga. Rapidement je vais saluer mon invité Mbote artiste. Oui, Mbote papa journaliste. OK, merci beaucoup. Okoki ko rappeler susu na baye bio pe na baye oyo baye bio te. Rappeler bango ozali nani peto yambie en tant que qui? Oui, nazali artiste et musicien. Il y a groupe Makala Konk, Mambu Makala Mukongo dia Kimbangu. Oyo nabengami na kombo ya mfumu Keti Kembo Bayaya. Bayaya ça veut dire Bayaya tolanda Kimbangu des chansons oyo fétiche oyo nga na bimisila ki vraiment talent na message oyo mfumu Kimbangu. Matondo mingi groupe Makala Konk kasi batu bayebeli pe na mingi na kombo ya Makala Konk. Pourtant tozolo mfumu Keti misusu bayebi kasi misusu bayebi te. Makala Konk boyo kaka oyo bomona kana musika oyo mingi bayebi elongite botala yeyo basusu pe babengaka yo rasta toyebaki yo mingi na milieu ya bayamba mfumu Kimbangu tomona yo na papa ndeko na biso ya église kimbangiste tomona yo papa ndeko na biso ya Vuvamu tomona yo papa ndeko na biso ya Seka papa ndeko na biso nyonso na tomona kayo oza na passeport na yo siko ngonga moko olimwa ki yebisa biso tina ya kolimwa moto esili inspiration esili ou bien maki ou bien nini po o ressusciter lisusu lelo. Bon, normalement ezali ko bunga na ndenge ya sentimate na kutanaki nde na ba mikakatano ebele na baye oyo ngai nazalaki pe kopesa motema na kati ya musala oyo na ba promesse ya lokuta otie likia mutu wana kia komema yo na likambuti na suka mais amemi yo kaka na suka ya balabala et après balabala on ezana banzela oyo gauche ou droite oyebite place nino kokende ça veut dire nazalaki pe menacer lisusu na ba artiste mususu oyo bazalaki même une forme ndenge bomoni luki onga nazanango na bango nde ba welisaki mingi pona ko kwensenga ba misusu babimaki koloba lokola chanson to bengi bayaya tulande Kimbangu oyo bokolanda na playback oyo touti kosala mingi bakansango eza ya barasta mususu mais or que barasta wana pe na mwa kidiba ne tolbike to zaba na nzoto ya bomoto moi ba retard mo ezalaki nanga c'est la condition ya vie vivre mais ezalaki vraiment ya bien te ko luka na ndenge moko ya pasi nde ba profitaki ko bima ke bango ne ba auteur compositeur ya chanson bayaya tulanda Kimbangu alors nde na ba retard wana ezalaki nga makasi na zwa mwa échec oyo ya retard mais ndenge tolobi biloko ata elali na nzungu soki eza biloko ya kitoko na tongo bazaka nango na posa kuchauffer yango na nzungu po te bato balia lisusu ndenge bomoni tobimi lisusu na kati ya terrain.
Matondo mingi artiste na bino makala konki mfumuketi alobi abimi lisusu na terrain apesi raison ya absence na ye awa siko obimi na terrain nani aza simana na minute o vraiment naza na support moko te ce n'est que émission oyo bozali kolanda nde mutu eza kotia ngai na liboso na bino ndenge boza kotala ngai donc oyo parfois kozana makanisi akanzaka ke Fumuketi akoma bien abonga yangwana atika message te nanu nazwi likambo te ngai na yelaki mais oyo vraiment ko mona émission oyo nde ezali référence na ngai. Message ezako continuer message ebungi te bino mo boyoki artiste alobi à travers ya émission oyo azali ko signaler retour sur scène na ye na kosenga vraiment na preneur d'image nanga caméraman wa uti lola donc reportage na ya liboso lelo Jean Talakaka bombela biso penza image opo lobby moto ezoya lobby akoleka na ba Sefi TV5 po anite na ba chaîne ba Indo kasi émission oyo onde mutu ezali ko signaler retour sur scène na ye yebisa biso to monio na teni ya rasta mais lobana na munoko na moko style ya musique nini ozali ko sa normalement nga nazali rasta Congo man oyo naza rasta africain oyo na botami na Congo yango na bi rasta Congo man donc Congo man rasta Congo man o ndenge tomona Lucky Dube tomona Bob Marley yope eza imitation ou bien ezali appel non ça veut dire pour nga vraiment ezali appel donc nazali oyo nazalaki pe oyo pe nazali kokokisa parce que mission na ngai etalisamaki mingi na ba église ya éveil spirituel bayebaki koya na ngai pe koyemba na ngai même pe na monoko ya papa Diangenda elobamaka pona nini te Bob Marley akufi pona nini te vraiment yemelaki papa Simoki Mbangu ata nzembo moko mais ye asili kotika biso kaka boy nde omoni koya ya ngai Fumuketi na yaka na chanson oyo bomoni baya ya tulanda kimbangu boyokaka oyo ningisaki ba kimbangris à 100% mutu moko azaki suna posa koyoka fakite choralité ce n'est que ayoka kaka mungongo ya Fumuketi ezaki appel monene oyo papa Diangenda tikaka pe message matondo mingi bayaya bozoka eza kozonga wana vraiment ezali titre phare o e fula pe ebimisa artiste na biso parmi ba titre phare bozala scotché na manaka na bino oyo bokoyoka yango en live en playback bokoyoka yango puis boko se souvenir susu na ba moment na kitoko to lekisa elongo na artiste yebisa biso artiste message nini clé eza na style na yo na musique na yo po to yebi Congo il faut yemba bolingo il faut yemba kotisa bimisa mais style na yo ezali nini pe message na yo ezali nini bon message na ngai vraiment ezali oto bengi éveil spirituel na lokota ya français to bayindo balamuka na pongi oyoyo bazwi tamulai ya ko réfléchir ba enseignement ya nzambe oyoyo et pesi nango biso faveur te na kati ya mokili na biso ya Afrika poti lelo mutu mwinda za kaka kosambela makasi na ba losambo oyo to yambaki meti lelo mutu mwindu azobika kaka te nde yango wana moni message na ngai clé oto bengi éveil spirituel nazola msaba yindo bayeba bonzambe nini bakoko na biso basambelaki soki alobi kaka na simandako boke na simandako kuna na zamba bozwi nyama na mutambo mai bambisi bazate soki kaka bolobi boye mai wana bambisi babimi banzete botaka te soki kaka bolobi boye banzete eboti nzambe wana zalaki pembeni na biso wana mystique te wana mystique na mukili ezali mutu oyo amoni yango likambo ya sika na misu na ye mais mystique ezali ye moko nzambe parce que tala kaka ndenge mapata esimbama ti lelo oyo ekweyaka te tala kaka mabele depuis efanda marete miso bakoloba ba tremblement de la terre mais ata tremblement de la terre esalami bato bazalaka kaka oyo basengemi oyo nzambe asimbi bato bamisusu bakei me misusu komona batikali mpona koloba ke mystique epai ya nzambe ezali pouvoir oyo ye moko nzambe asali mokili na ye yango mpe biso bana na ye mpe tokosala parce que tozaba ekelamu na ye matondo mingi message ezali kaka moko tolobaki tango ekoki éveil africain moyindo esengeli olamuka totala ba peuple mosusu totalisaka misu na Asie
ceux qui tozongi 10 ans 20 ans passé bazalaki boité mais tant basali décision commune ba telemi nzela moko tomoni makamu sikuna ndenge moko pe mfumu kimbango lobaka mukolo moyindo akomiyeba akosala na bingunduka oyo eleki bingunduka oyo salamaki fidèle à la promesse fidèle à la prophétie toyebiete moyindo akokamusa mokili mais nengwa moko atindaki motuna nengwa tuyu alobi yebisa ye nanu pona kozala rasta il faut zala kaka na suki boye ou bien rasta lokola nga boinde na katisi coiffe nanga azalite ezala ba modèle belé to modèle kaka ya rasta kozala rasta ezali suki ezali coiffure parce que lobi na koko kata yango soki banyama ya mutu bakoti mingi na kati ya mutu na koloba na longoli yango soki bakufite kozala rasta ezali esprit ya mutu oyo andimeli donc to benga lokola patrimoine mutu oyo azowela intérêt ya bolamu ya peuple na ye to ya mboka na ye nde ye wana oyo abengami rasta mais akoki mpe kozala mpe na coiffure lokola yo akatisaka na ye suki to aza kovo preuve tozomona bafoto mingi ya Mfumu Kimbangu aza na suki te Mfumu Kimbangu mpe aza rasta Mfumu Kimbangu azali piri rasta parce que rasta eza na mo oyo tobengi na Jamaïque ndenge bango ba incarner koloba rasta mais kotia yango na kibomoto boye babengi yango kingunza ça veut dire mutu aza ngunza nde ye wana za rasta bon tout moi oyo atindami donc ndenge tokoloba Mfumu Kimbangu azalaki rasta mama Kimpavita azalaki rasta tata Ntwala azalaki rasta Simon Toka azalaki rasta Mutamacho bazalaki ba rasta baza ebele tokosisa bakombo na émission oyo mbala moko te ça veut dire kozala rasta lokola mama na biso aute kotuna wana même ndenge na lobibo na minute oyo bipa yazali ayebaki azali rasta mais na likambo nyonso mibeko ezali rasta aza ndenge nini rasta non violence okoko mona likambo wana esukisi motema na yo kotomboka te kobeta te koboma te mais pesa ye message na monoko oyo oza kosala likambo oyo lelo yo sala yango ngai mais mokolo yo mpe bakosala yo est-ce que okomona yango malamu nde lit to bit ya rasta kozala rasta c'est-à-dire que rasta mingi lelo bazali bazobenga kaka uniforme la likaya bangi nde babengi rasta bamisusu babi bangi soko meliango mpe pesanga mayele bon nayebi te mutuna soko kotuna ngango tonga na posséder ko lobango soki yo moko kotuna ngo malamu na zela tango yo kotuna na lobilo yango na muzindo mais normalement rasta ça pona milango te pona bangi te po mutu nyonso amelaka bangi même ba soldat bamelaka bangi siko point babenga bomba rasta te sikoyo ndeko la ngai vraiment au toucher na point yango batu mingi ba apprécier kaka Rastafari mouvement mais soki ozongi biso to mekolaka kaka na ndenge ya mabe lelo batu musu ba komi ko poussa bino po na ebite soza muta ko ndima mwana ko rasta po ba relaxer bangi ba relaxer lotoko réponse rozala eza matiti nzambe ya sala oui papa journaliste rasta ezali matiti yambo ya liboso mutu moko te na mokili asali na ti à part ye moko tata mokili rasta oyo tozomona lelo yo po muta komi rasta ameli bangi nda mikumisi ngala zaka rasta te rasta il faut mutu esala faut ko yeba nino ko répondre na peuple Bob Marley a répondaki yango Alpha Blondy a répondaki yango Tiken Jah a répondaki yango Lucky Dube a répondaki yango Kenzo a répondaki lelo Fumuketi pe asa ko répondre ke kozala rasta esaka te pona ko mela bangi ezali matiti o tata mokili asali bangi ezali anesthésie oyo bakoko bazali ko utiliser na moment mutu azui pasi ya makasi na nzoto oyo azoko ko supporter te bakozwa diamba batokisi yango na moto to na nzungu ebeli bakozwa pompe moko to mibale selo degré ya âge na ye nde bakopesa mutu wana akolala pongi makasi nde na sima bako traiter pasi eza kati na nzoto na ye et c'est pour cela monde même na ba bon appétit o bat baliaka nazala naliaka mingi vitamine diamba eza na kati anesthésie o ba zopesa bat po basala opération diamba eza na kati siko na ba o ba boyaka diamba na o ba yinaka diamba siko tina nini batiela kangona ba anesthésie po lobi mingi bakotuna ngai na mituna bakotuna papa journaliste est-ce que ça rappelle docteur asa chercheur ya makambo ya tradition ce qui pratique ce qui est traditionnel te
Et ça eloko nzamba salengo eza naturel et puis batila kango eloko mosusu te. Ke ba obazo me la cigarette eza na goudron na kati lobi bébé bisio. Même oko remarquer soko kena ba koko na biso ya yambo. Kisi na bango ya makasi sala ki diamba. Okomona mutu zo na pipe na munoko na ye. Azo me la diamba eza na kati tumba eza na kati. Aza toujours nzoto makasi. Selon un dosage quelconque. Dosage ezali kaka soki batu babandi ko lobela yo. Omoni to tia vraiment qui pratique spirituelle na kibomoto. Likamu nyonso oyo kusala na muki kaka makamba diamba te même kindumba. Soki lelo ba moni na mwasi oyo, lelo ba moni na mwasi wa, lelo ba moni na mwasi wa. Batu babani ye pa lekisi lembaka te. Osomona diamba pe ndenge moko. Lelo meli diamba, lobo meli diamba. Ba moni okuna na nzela zo sala biyoma. Ozo pasola ba vitre ndako. Ozo beta mwasi no makasi. Pona nino melaki diamba. Ezo la kisake déjà o lekisi dose. Tali il faut tika ozonga sima o luka makanisi mususu ko sala. Donc dosage ya mutu to dose ezali kaka likamu oyo komi ko sala mingi ko leka ndeko même ko lia ki gourmand et ça pika na kati ya dosage. Mutu wana chaque jour alia kaka ngonga nyonso azaka na RT nguba mo biscuit bitabe azo kolia lia kaka eza lokoso ba kobenga yi. Donc na ba obasala kindumba na oyo baliaka na lokoso na o ba finga ka bato chaque tongo etani ya bani ko tonga ko finga azape mo melibangi matondo mingi wana pe sijana na moni toko développer ngo en long et en large puisque to bandinde ko yambaye ezali mbala liboso kasi mbala ya suka te mais soki na lobi na pusa na suma muke po na lingi to lobela penza nzembo oyo e cartonnant o babengi bayaya karate tozo sala playback nango mais yebisa biso message nini eza na kati ya nzembo wana po ekanga message nini ezalaka na o ekanga makasi bo message ezaka kaka moko ezalaki kaka koyebisa batu balanda kimbangu aza mobikisi na biso. Donc tulanda kimbangu mvuluzi. Donc mvuluzi na beto to mobikisi na biso. Mais batuana oyo zotinda balanda batuana baza deja na nzela o balandaka. Siko yo ti olingo longola baona nzela na o mema baona nzela ya mfumu kimbangu. Assurance nini ozana? Assurance kolanda kimbangu to mfumu kimbangu. Assurance ezali pona lobiko na biso pona mayele na biso oto bungi saki yende ayela ki biso mayele wana nde na nzela na ye soki to mipesi soki to landi ye ne yango ekopesa biso mayele oyo to sobenga lelo indépendance spirituelle ne sans kimbangu moyen to so indépendance spirituelle yate mingi pe bakoloba mais déjà batisi balandi kimbangu wangu indépendance spirituelle ngo wapi motunda na ngape yango na depuis oyemba nzembo wana ti lelo est-ce que eza pe na ba o balandi moi nombre mati par rapport à avant oyemba nzembo wana papa journaliste na kokosa yo te tangu ngai mfumuketi na groupe makala konk po mingi basalaka confusion benga kanga makala konk ezali kombo ya orchestre oyo groupe to bengi fondation makala konk oyo lakisi mambu makala mukongo dia kimbangu makala konk mambu makala mukongo dia kimbangu makambo oyo ezalaka na Congo ya kimbangu yango ye kozongisa lisusu. Voilà. Alors na tangu wana vema batu mingi balingaka komba kimbangu te. Surtout zina ba 82 ce n'est que kaka ba kimbangu c'est mutu bazali ko parler kombo ya kimbangu mais par colonisation. Ce qu'on appelle par colonisation ça veut dire bazolo bela kimbangu na ndenge vema te oyo esengeli lobamela. Kaka envoyé de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu. Alors bazo zwa susu mutu moko azaka degré lokola kimbangu yenda tindaki muninga place wana ngai na boye yango pe na boya ka yango na kataki na mukuse bayaya tulanda kimbangu mvuluzi matondo mingi bayaya tulanda kimbangu mvuluzi message clé yango wana tozongela kibokoko na biso tozonga esika oyo tobungaki tokosenga na technique na réalisation bopesa biso playback to vivre artiste en scène sima tokozonga to sala commentaire.
Nzambe na mboka nkamba bayaya tulanda kimbangu bayaya tulanda kimbangu bayaya tulanda kimbangu bayaya apikelo mwana pasi mama bayaya
osotaka nde boye donc obombaki bayoyi bamisile ya tata Ntwalani ozoyoka wana biloko ya sika bilongi ya sika bamisili ya mfumuki mbangu me TV za radio te wana totali eza toti kosala eza playback tomoni oza yo moko te tokozwa ngonga ya kosolola pe na bandeko baza na nsima kasi mpona bandima ke son wana eza ya bino ata kapela tokoyoka te baya ya wana kaka mwa kere wana soki tokoyoka yango te yo moko te mbala mosusu bango nyonso mwa kere wana kaka bayaya tulanda kimbangu bayaya tulanda kimbangu fulusi. Voilà basali yango kaka na bongo matondo mingi TV za radio te bo vivre ke cœur o boyoki kuna na playback yango na pe kaka boyoki na bandeko baza na sima to bombi na no bino to ozwango ngo développer na bino mais yebisa biso na no penza style ya musique o ya rasta ya babia grandi style ya musique o ya reggae na mboka na biso Congo eza style moko en terme ya kofuta to ko lo futaka bien te po ni to koti na ote na o nyonso bato bazo sala penza po nini kaka reggae na Congo na ba réalité o mo ate ko lelaka. Oui, parce que awa toza na rumba au Demba où il y a grand maître Franco demi à mort oyo atika nde yango tozomona batu bazo landa to demi maître na biso bavo Marie oyo ngana za idole na ye na ndenge ya esprit po tokoloba mingi bakoloba ke pourquoi tangi bavo Marie na ye binga moko nini wana mais na koki kolanda betaka pe oui na betaka pe nzenze malgré tout guitare na ngai eza kokata na ba fil webi kaka tolelaka kaka biso tolelaka tozangi ba instrument isengi pe tozomwa lisungi na bandeko alors ngai na boyi kobeta ba rythme wana pona ni ba rythme wana ezali trop sexy et koko banda bien bandi kote ya chéri na nga to ndenge nini mais okomona na suka nango mabina ekomi ya ndenge mususu mais ok na reggae oyo ngai nazobeta parce que reggae ezali spirituel ezali musique ezali source ya libération ya moto moindo sans reggae Afrique ekozana musique ya malamu te bamisi bakoloba bongo musique ya boy mais soko tala musique yango ezaka na mabina moko boy kaka oyo même yo tata na mama po bofanda wana il faut bangisa bino vraiment sans reggae Africa eko la mukate eko zanga musique matondo mingi tomataki siko pena tokomi kokita mais yambo to kita yebisa biso nanu ndenge ozongi ba projet ezali nini tosangisi question mususu to bandaki kasi oyebisa yebiso te obandi musique quand nzembo na bayaya obandi yango quand et puis dans ton actif combien de titres ou bien combien d'albums sangisi la biso ba réponse en nyonso tozwa na mbala moko groupe Makala Konk et botamina 92 ti eye kozwa mwa ba effort nango ya koyokana na ba 93 94 95 2000 ti ndenge mupepe yango eza toujours kaka kotambola donc groupe Makala Konk pona koyebisa na batu nzembo bomoni bayaya tolanda kimbango ezali kaka yango te ezalaki album mobimba oyo ezalaki na 10 titres totie lokola ndenge boyoki bayaya tolanda kimbango Afrika natanga bakoko na biso batangaka bible te toleki bakipe meme banzila nkamba ba wiza nkwatulendo parce que tozozela nkwatulendo un nouveau président oyo akozwa nguya ya kokamba mokili ya Congo kwatulendo eza ebele basimpasi zingi tout ça nakolanda batitre wana nyonso te po oyo akozala na posa nango ntango akobenga na émission akoluka koma akomiyokela yango ye moko na ndako na ye alors nazali pe na album ya mibale oyo tobengi Zolana donc tolingana nanu ebimi te eza toujours na ghetto mais si ekoti déjà na moi ba enregistrement
Pe naza sur na 3e album, na 4e album. Oh. Album ami balé bimina noté mais ya misato ya ezali wana ezali kambo tembete. Producteur wa kosepela. To mutu ya kosepela. Atia misolo na ye pona to tia yango en pratique. Akoka moi. Producteur akokamwa yamboto zongsela maloba to zongsela maloba opesa biso ba contact ndeni bato bakoyo kozwa yo soki pe lieu de répétition eza opesa biso nyonso wana na kosepela o présenter biso équipe po oyeyo mokote o présenter biso bandeko oyo zo collaborer na bango toyeba et puis topesa ba maloba ba pesa kombo na bango na bandi yambo malamu bandeko bayokana nanu mingongo bongo sima na clôturer na ba numéro na nga ya contact po ba fandi pe na kati ya musala esengi pe bandeko musu pe balanda mingongo na bango meto na nyonso oyo ozotuna ngai pona projet ya orchestre ezali ke toza na posa ba instrument pona tosala ba projet na biso ezala à 100%. Soki tozu ba instrument ya musical o ya bien chaise ya répétition ezali mais chaise ya répétition to kopesa yango nanu sikoyo te na émission ekoya ne to connaisser yango toza na posa instrument toza na posa ya bayo ba kozwa biso contact ba contacter na émission na yo to ba bengi biso na numéro oyo to kopesa 081 519 16 29 081 te bandeko balinga o banda pe na 243 plus 243 voilà. Plus 243 81 519 16 29 plus 243 81 519 16 29 to wana na WhatsApp okozwangai to na face mais numéro pe opérationnel à 0 to plus kaka wana bo continuer plus 43 wana na 89 820 38 05 soki obengi groupe Makalakonk okozwa yano numéro wana eza opérationnel matondo mingi numéro eza opérationnel na kosenga vraiment na technique abaksela biso ata moi 2 minutes na solo na bandeko po na ko chiter na yo na permission na yo to kopesa micro na ndeko na biso na suka opesi biso combo voix au sala et moi parfum ko sala bien ngeta combo na ngai Nembata Mongo na sala ka 2e voix na zape mutako sa sous première bandi ça dépend ya nzembo ndenge yango ezokendela to ndenge yango ezosengela kasi soki pona ko sepesa bino na ma eloko na kosala mwa kapela Munti ya Kongo twena yezintu mwazetu baiza mwa munza mumvulu za bandombe musungika bandombe munzila moyo bakangama bakota mpe boloko bamona mampasi munti ya Kongo kana mpasi kabati na wongako tukuba matwalanda zintumwa zetu kimbangu ingeta tozana ba menisiete awa tozande na ba artiste mama tokayo kombo la ngai mama Nadej naza moko ya musicien Makalakonki dans ce plané naza na groupe o et ça la nga bien na nipela se pesa bino na loyembo moko tunda tata pungu kwatulendo tunda tata pungu kwatulendo tunda tata pungu kwatulendo tunda tata pungu kwatulendo tunda tata pungu mama Vita tunda tata pungu kwatulendo tunda tata pungu kwatulendo tunda tata pungu kwatulendo ingeta Como nanga mama Luzizila na ba na bumbu ba manifeste numéro 92 nanga sepsa mino emanje na moka luindule mukula ngendo mbedo yaka luindule mukula ngendo mbedo yakangula
nga kombo na nga Mao naza conseiller na kati ya groupe Makalankonki. Merci beaucoup. En tout cas, namoni vraiment nandimaki te groupe eza structuré, conseiller aza c'est que structure eza bozwi numéro tozali déjà ko chité toko kabona na nzembo liboso proposaki biso bayaya menga na kosenga Afrika yango toko clôturer nango mais na kosilisa émission oyo te soki opesi biso message ezate na nzembo osaleli mfumu nkusu nayebi ke azali moko kati na batu bazali kolobela bayindo na eleko oyo moko na oyo bazali kobunda makasi inspiration na yaki ndenge nini? Oui, nzala mpanda na ngola nzembo wana vraiment ezalaki eyelaki nga koyela tango nazotambola na secteur tobengi na IPN na vers côté ya Pigeon nakenda kosala musala et moment wana ezalaki likolo ezalaki mwa mulili basaki koyoka bato bazoyemba na likolo tata nkusu kia munzala mpanda songia nzila tata nkusu donc nazoyoka kapi mais voix nazoyoka na likolo est-ce que eza bato bazoyemba na nsima nanga toni natali nsima moto aza te eza koyemba nga nazalaka l'habitude na banzembo nga ntango oyelaka nga inspiration soki likolo esali molili na moment oyo nga bainspiration eyelaka nga mingi ya banzembo ndenge elobaki ndenge wana ezokontinue kaka eza koambete nga ti nakende kosala mosala na zongi nake na ndako na fandi likolo yango mpe mbula eye kobeta nakoti na chambre na nga nalali nzembo wana ezorepete kaka na matoi na nga nde lokola nayebi nzenze naye koprepare yango na guitare nde naye kosala yango na profondeur oyo ekomaki siko tata nkusu kia munzala mpanda songia nzila tata nkusu kia munzala mpanda songia nzila bubanwanisa tate bubanwanisa tate tata nkusu kia munzala mpanda songia nzila. Matondo mingi yango nde tokosala nango prochainement émission lelo tolobaki ezalaka mafuta na munoko totsebino gu artiste apesi ba contact na ye bolanda biso na ba chaîne na bino Congo Bopeto TV, Africa Telema TV pe Moindo TV boza ebele tokopesa ba mbote te ndengwa dubilo papa Imo ba mwangisi nsamu Nemwaila Nentilulu bino nyonso boza ebele nazotika micro pa artiste apesa pe ba oaye ba mbote et puis to clôturer na playback ya Africa. Rendez-vous prochainement numéro asika bokoma bobenga pe bopesa lisusu ba mituna na bino ekokomela artiste. Ya solo libanga to babengi tadi nazo zuka yango nanu liboso na propriétaire ya place oyo toza osala émission papa Bernard Kambu Mabiala. Nde vraiment ye apesi biso opportunité ya rozwa tango oyo tosali émission oyo. Awa na kati ya commune awa ya Badia Dinge to pesi vraiment longoni mingi papa Bernard Kambu Mabiala vraiment nzambe sunga elongo na molongani na ye mama Cheribe to pesi bango matondo mingi pe bande kona biso bazana mikili nyonso ya poto to na mikili Afrika te na mangomba nyonso ya bayindo oye tenlemi pona message ya kosikola bayindo to pesi mino ba mbote bele Fumuketi azali en vie oyo mingi basalaki ba ironia koloba Fumuketi akufa na liwaya ndeko na biso moko rasta tokopesa mino kombo Peter Kimbangu mingi bakanisa ke mutayema nzema baya tulanda Kimbangu ezalaka Peter Kimbangu tezanga Fumuketi na groupe Makalankonki na kufa te nazali bo moyi ngaye bo moni en live bozolanda nzembo ya Afrika pe bo découvrir ba bakaya ya solo Fumuketi azali en vie mai onyo so bongisa kabola mpona ngai bobongisa yango pote tokutana mukolo mususu na kati ya mokili ya bato ingeta na kozala ingrat soki na topeta maboko pe hein voilà na kozala ingrat soki na pesi mbote te to remerciement na muto o asali ke bilili ekomela bino Jean talakaka cameraman o awutilo la image na liboso azo tourner ezali lelo bino mobongo na soin nango. Merci naye eza début nayebi ke to continuer pe to sala susu ya ebele koleka matondo mingi na bino bisika nyonso bisika bozali to tiki bino na Afrika to telema na biso bokende liboso pe boningisa mokili mobimba wana ezali lipamboli na pesi en ligne.
spirituelle, indépendance, indépendance culturelle, indépendance, indépendance de respect dans l'église. Aïe aïe aïe. Africa yeah yeah, non Africa yeah, tu pointes tout l'ombele, tu pointes qui antieto. Aïe 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 yo, Africa yeah yeah, Africa, Africa no no, Africa, ole la pasi ya moyindwe, bato bako kufa ye, oye, bato bako lela pasi mingi, likambo nini Nzambe, obosani biso bana na yo, Nzambe ye. Africa, Africa no no, Africa, natango bakoko na biso bayebaka Yesu teo, natango bakoko na biso batangaka Bible te, kasi natango wana basambelaki Nzambe ya mpungu, kasi natango wana basambelaki Lagomba, kasi natango wana basambelaki Mbidi Munkulu, kasi natango wana basambelaki Mungu. Oh Africa ye, Africa ye, Africa ye, Africa, Africa no no, Africa, natango bakoko na biso bayebaka Yesu teo, natango bakoko na biso batangaka Bible te, kasi natango wana basambelaki Nzambe ya mpungu, kasi natango wana basambelaki Lagomba, kasi natango wana basambelaki Mbidi Munkulu, kasi natango wana basambelaki Mungu. Oh Africa ye, Africa ye, oh yeah yeah, Africa, Nzambe nini na kati ya moyindo, Nzambe nini na kati ya Afrika. Oh Africa ye, Africa ye, Africa ye, Africa, Africa no no, no no no, bela baba kona kilo dipingila oye, oe voa bela baba sono me kilo dipingila, lupingila kimangwe, munanwana mpita kongwe pampangi, munanwana mpita kongwe, oh kimangwe yeye, Africa, Africa, yo kimangwe osakosela